eza malamu David alobi eza malamu koya na église surtout nga naza na esengo mingi après avoir passé 1 mois 5 jours libanda toyokuta lisusu nakumisi nzambe mpona bao baye mpe baoyo baza te nzambe atia bango loboko ezalaka te ebele tozo remarke lelo ayelobi aye te bamisusu bazoya te kaka mpo na bato bazodécourage bango ifo oyebake ntango oyambi yesu ezali guerre mondiale odéclaré contre le monde des ténèbres neti nga na olobela bino nazobunda contre bandoki nyonso ya Manchester contre bandoki nyonso ya Angleterre contre bandoki nyonso tu na obunda mpona nini parce que bayebi eke message naza nango eyali mpona koya kobebisa misala na bango kosete bana na nzambe free oyo bakangi bango na bagroupement yango bozomona mikolo nyonso bakosela yanga makambo mikolo nyonso baloba makambo mabe mpe kodécourage bato bayaka na église bato ebele bazwa bayaka so epa na biso te kosambela na biso te toya na problème na bango te kaka bato bakoyebisa bango okende te bon yo uta na afrique oya yo mona mwasi na bana yo ozodirige vi na yo mutu moko oyo oyebi te aya koconvaincre yo ovandi na proverbe omoni ye na problème te mais bayebi so kokendaka sukuna te yo mpo oyoki donc ntango yo oyambi yesu odéclaré guerre mondiale na monde de ténèbres. Alors tant que vous avez dans la moisson mondiale, si vous avez vérité zali, et si vous avez dit, vous empêcher yoya, vous mettre ma sapo, vous convaincre que le proverbe est mabe, mais yo luka beaucoup plus au Nzambe ko yo kabatu. Parce que témoignage ya batu, vous ça la complot pour na yo, mais lo ba makasi vous ça li muto aza na Nzambe so obundisi obuche musapina liso Nzambe pe Nzamba otikote. Amen. Lelo na ina lobela likambo ya mbongo. Na lobela avumali kama mbongo te, mais geste mo to sala ma semaine oyo, Nzamba tienga kena lo bato bele bazo freiner vie na bango. Bato bele bana ba promesse Nzambe, bazo ko sentir en moté ko toucher en moté parce que bazo comprendre makambo Nzambe te. Tokei na Jean 15 azolo baboye. Jean 15 na premier verset na 8 azoba, je suis le vrai cep, mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche, et tout sarment qui porte des fruits, il les monte. N'a expliqué mon kemkela que nous pouvons comprendre. Yesu a commis pembeni à Okende. A commis pembeni à Okufa après avoir passé 3 ans. Il y a formation. Pour Yesu, ayaki kaka po akufa na kwa te, mais il a passé 3 ans en formation. Il y a un besoin de place nous surtout tozo banda ba Céline la biso, il y a la moisson mondiale, les en France dans la province de Manini, na tiki ba on a système ba ça la partage la parole. Faut que tout le monde partage. Faut que nous ba évangile les années. Bon on ya raté bo yoki bo ke non, biso tout faut participer. Parce que mon consina likolo et ça a été que pasteur bien biso tout au côté na bilanga futo ça les nzambe. Alors je suis le cep et le père et le vigneron. Nzambe a mi pesi lokola ye nzete omoni nzete racine ya nzete. Alors ya za cep ya zali cep ezali racine lomora na mabele et même la vitamine pour nzete kola. Alors tata na nzambe aza vigneron yende moloni. Alors, oyo akokangama na ye soki toke na nzela toke na Afrique bomona banzeta manga nzete oyo ekangami etape oyo ekangami na nzete ya monene eportaka bafruit bato ebele lelo bazoporte bafruit te bato ebele lelo bana baproblème bazali attaché na Jésus te bazali attaché na vérité te bazali attaché na vraie parole en Nzambe te. Alors on dit que moi je suis le cep, mon père est le vigneron, tout sarment qui est en moi et qui porte les fruits, qui ne porte pas les fruits, il les retranche. C'est-à-dire, étape nyoso e kangamina Yesu zobota mumate akolongola mwa kati na moto. Kobota mumezani évangélisation, ko éviter bato. Mo ko évangéliser bato ndeni soki moko yebi na ndenge ba mema bato na parole ti. Pona ko éviter mutu, ezali témoignage ya lolenge oyo yo yaka awo. Lolenge yo yoka kaliloba. Lolenge peut-être bato balanda biso na Satellite TV bazo yoka. Nazaki touché na commune en France na moni bato ko uta musika koya.
bauti musika bazwi ba avion bamsu bazwi ba train bamsu bazwi ba voiture pona boya kolanda maloba bawi to landaki na Sacré TV to moni lolenge na hotel eza différent ya moto ye et ba maman wana ba papa wana ba yaki bazar ko pas parce que ba yori le basolo alors Bible zo ba awa et axi que tout sama qui porte les fruits il le monde afin qu'il porte encore so zo porter ba fruits so zo évangéliser ozo inviter ba tamsala nzambe nzamba ko inonde yo akobakisela yo lisusu parce que souci ya nzambe ezani diable ayebi kaza suna mikolo ebele te na mokili diable alingi kokufa ye moko te azolinga kokenda lifelo me alingi kokenda bato ebele yango wana ozomona baye na bafaux miracle baye na évangile ya kobimisa bato biloko na mabumu baévangile ya bafaux témoignage kopesa me bato mbongo batémoigne mpo bomonaki baya na nzambe alors bato wana bazolinga koséduire bafaible na ngongo soko oza faible okeli feu parce que kolanda proverbe te po oyebi ye kolanda ye te po asekisaka bien po azaka comique ou bien po azaka gentil mais landa ye po aza na nzela ya nzambe ya komemeo na lola soko landi ye po oyebi ye po aza mona quartier na bino po azaka bien eke soko aza na nzambe te okende bino mibale na life alléluia alors alobi awa na senga alobi je suis le cep vous êtes le sarment celui qui demeure en moi et qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il est sèche. Puis on ramasse le sarment, on le jette dans le feu et il le brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, on a ce que et ça n'a pas de basambelaka na bango bayaka prière bayaka na temps baza makasi baloba même langue mais bazosambela bazozwa te mpo liloba na nzambe eza na kati na bango te alors sikoyo pourquoi na ote ya mateya oyo soki tokei bongo na Malachi eza mbala liboso na te ya makambo mbongo mais bolandanga bien okoyeba pourquoi na oloba makambo oyo alors na Malachi 3 ezoyebisa biso boya na ndako na nzambe na ba 1/10 na bino po ete nzambe alobi na suka Malachi 3:12 oya kozwa kotanga Malachi 3:12 ezoyebisa biso ke pour vous je menacerai celui qui détruit. Malachi 3:10 à 12 na 10 elobi boya na ba 1/10 na ndako ya nzambe po ete esala misala mais asukisi nini pour Nabino, oyo bazopesa 1/10, ngai na ko menacer oyo ayaka ko détruire. Alors na yote ya mpo na nini? Parce que na outi France, na outi voyage na komi, kaka semaine na komi na ndako, mama be na présenter ngai him ya frère na biso lycéen na ba mboko mususu oyo na kokuta. Et silité le lendemain na mon frère lycéen e bomonanga. Na mona ba mo ebisanga bino pasta 1000 livres angoyo zwango oyo kende pona babola oyo kende pona ministère oyo mususu tindela apôtre Liyoko oyo mususu salabo oyo mususu salabo na yeko tala na bime ndeko oyo azana musalate ndeko oyo azana ba problème comment ozo mbongo ebele 1000 livres na uchu ya kabo ayako pesa ngango ngana salele calcul alongoli mbongo babola alongoli mbongo ti atindeli apôtre Liyoko mbongo. Alors, l'air après ce bon wana, na une bonne babola, na bengi Patrick ou asalaka a conteneur parce que na zaki na babilambe belé, ya babola, pe ya ba pasteur, na tchetia na ba valise papa na tuni parti Patrick abino passa carton et zarabome yo pona nga ofuta bozafe na nga bilo ozoke. Na sali bilo parce que so mutu apesi yo mbongo pona babola, po ya pa mama fo longola musala ne salam. Alors, na foutia on a sali bo o palo bagi na tindi apôtre yo na tindi o mususu bagi passa sala bo na sali yango lena bandi ko bondela nzamba yebisina lo moni ndeko wana ba problème no soza nango nzamba ko visiter parce que a comprendre makambo nzambe na ko déclarer makambo ebele na vie na nzamba ofon la vie po un an azo salate mais à croire na yo azu monter ya 1000 livres nazo ba 1000 livres aye nango na uta ko ya France ayo pesi mais à part wana ayaki na yo kuta déjà na 100 livres après ça qui pona dim na. Alors les natali nzamba il faut expliquer ka biloko na bana nzamba
bana nzambe mingi bazo bondela bazo sote po liloba na nzambe za na katite tala nazali na biloko otinda babola biloko otindela ba pasteur na Kinshasa na zako lukambo otinda mais frère Leraye a précisé alobi oyo dim na yo oyo ya babola oyo otindela potre oyo boy na boy mbala moko pesa na courage na banzi bato bazala na ndako na bayebi ndenge lekaki nazubila mbala nga nyonso basapatu nyonso ya kala na tindeli ba pasteur oyo babola na tie na profiter pe ya ndako na biso na tie ekei wana mbala mona bakoli wana pona nini parce que tozana biloko ya babola tozana biloko ya ba pasteur mais soki bato bazwa na mbongo na ndako na nzambe te biloko wana ekendeli soki bato bazwa na mbongo te mpona mosala ekendeli na kendeki France fallait nazonga le 22 billet nanga aller retour esombamaki na komi kuna bandimi balboyinga na ya billet esili le 22 na ye te mama moko abimisi mbongo 500 euros ye moko asombi billet kaka lena inaso bato mosusu bapesi su bambongo bamisuku kutu batikali koya te bazala tante babi pasteur biso toya te biso ozaka bapartenaire soko olingo voyage tokotia mbongo mpona voyage po yo makambo na yo fo mokili mobimba bayokango baboyi mpe batanga alobi kopesa biso ta mbote te toya na ntina mbote te toza bapartenaire na yo na nkuku bozomona bato ndenge bakomi kocomprendre ndenge nini ya kosalela nzambe après leur ser wana apesingaka mbongo pa mbala moko oyo mosusu apesaki mbongo ya billet oyo mosusu azalaki na problème na bondeli mpona après 2 jours alobi pasta makambo tu obondelaki ndenge olobaki mpe ndenge esalami apesi témoignage c'est-à-dire ntango oyo ozopesa mbongo na yo mpona mosala kopesa mbongo fo pesa mpona mosala ya nzambe ya bien kopesa ye na aventure te lelo ozwa mbongo na yo okokopesa paster akobima na mwasi ya bato na hotel bosaleli masumu bino mibale po yo moto opesi ye mbongo asalama soki opesi motu mbongo paster ake kosala nango bavanti kolangwa bino mibale bokende na lifelo mpo yo ozwa encourage mais soki omoni ke paster wana azosalela nzambe ya solo eke paster wana ayedaka babola eke paster wana ayedaka bato eke paster wana asungaka yo sikoyo oye kocontribue place bible ezolobake pour vous je menancerai celui qui fait quoi qui dévore awa nazokende koencourage bino kopesa dime na yo kopesa offrande na yo parce que ezali biblique omoni tokomi na ntango ya suka diable abimisi baprédicateur ya ndenge na ndenge moto nyonso akoyebisa oke kopesa dime eza makambo ya kala azali moto ya satan alingi yo pambama te moto nyonso akoyebisa bateme eza lisusu à l'ordre du jour te tosi tozwa bateme azali moto abungi nzela bokoyeba satan na ndenge nini satan akoya na mokila te na maseke satan akoya na fausse doctrine akoya na fausse doctrine nini akotordre la parole parce que banda na jardin d'Eden akutani na Ève atuni ye kaka Dieu a-t-il dit atuni kaka question bambuma oyo banzete oyo nzambe alobaki kolia te atuni kaka Ève question ese nzambe alobaki bongo akoti ye doute satan akaka okotisa doute yoka na biso likambo moko soki ozopesa dime na yo 1/10 ezali te ke okota lola non ezali te ke ozopesa mbongo mpo okota lola soki ozopesa 1/10 ezali mpo nzambe aprotege mbongo na yo parce que na kati ya mbongo toza na molimo babengaka ya mamon ezali esprit oyo edirijaka mbongo démon oyo edirijaka mbongo par exemple biso toza na église na maso mondiale heureusement awa toza na bandumba te toza na bamiyibi te mais soki ser moko ya ndumba aye awa opesa dime na ye paster aza oblige azwa dime me akoyebisa etika mosalama soki frère moko ya moyibi ali awa akende koyiba me amoni ke fo apesa dime na ye paster akozwa dime me fo ayebisa atika koyiba sikoyo soki ser oyo ya ndumba aye na mbongo nene église yo paster omikomisa paster na kiyanke nzambe abenga yo te leo ozolia mbongo wana ozolia condamnation parce que boyebi histoire ya général Naman azalaki na lepre leo baye na mbongo Naman akoki kozwa mbongo Gehazi serviteur na zwi mbongo lepre ezalaki na Naman elandi Gehazi parce que azalaki wente na ntango nyonso tu bapaster oyo bazolia mbongo oyo baza wente oyo nzambe abenga bango te bamikomisa bapaster bango bazolia jugement yango moni bato ya ndenge wana bakobongaka te bana bango bakobonga te mpo baza na se ya bilakeli mabe me yo mwana na nzambe esengeli otosa kopesa 1/10 na yo po te 1/10 wana eza te mpo okota lola me ezali mpe protege mbongo na yo omoni eza na bato ebele azalaka na programme soki nazwi mbongo te naosomba lupango naosala boye soki mbongo wana eye surtout mbongo Angleterre
Bon Angleterre, tu as la mokara, sur les 100 livres, au long de 10 livres, au étiquette ligne aussi, le comprendre. Si on a 20 livres, au sombi kaka, ticket na yon bis, il y a 2 livres, il y a 4 livres, au étiquette 16 livres, au commandé aussi, c'est-à-dire, esprit à maman et à la carte. Esprit wana, tant vous avez un bon côté, vous avez un programme malade. Tant vous avez un bon côté, vous avez un mécanicien malade. Mais là, vous avez un bon wana, allez, malamo au camp. Et vous mettez dans le magasin, au sommet, au lexica, au ya au talaboy. Et ça soutient. N'a pas de conseil à la bateau. Il faut avoir 2 ou 3 comptes. Quand on va foutre la rayo, l'ongola soit le dit minayo, l'ongola bon on a tient un compte moussous. Parce que si on dit que bon on va foutre un compte wana, l'air on va nous l'exa carte, aux autres l'exa carte, aux autres l'exa carte, à tes acquis 250 millions. Mon collègue a coûté comme 1 livre bon on est ça dit esprit à maman ne continue à quatre nayo et bouleverser ma programme nayo. Oh ce qu'on peut se dire nayo des mots à la autorité Nicolas Mbongonote mais mon besoin à autorité Nicolas Mbongonote il y a moins des amala moi na nzambe tant mazumbo elo ka liboso a longoli dim et puis Satan a son nom défend mon anu au céleste bon nzambe va défendre. Si on définit mon Nzambe, il faut savoir la Bible, aujourd'hui c'est à 5%. C'est dans la Bible. Si on définit mon niveau au foot à limité, l'heure au foot, il faut pas que ça 5%. Batobele a défi, dim, à salaire, point au foot, il y a que ça 5% à foot aux autres sans âme. Alors, Bible, les autres, bozo sambe, bozo pamba maté, bozo ali société, pour bozo sale la main à soloté. Au moment où il est là, na ba pasteur na bino bandimi biso tout na poto koluka biso tout koluka c'est-à-dire yo poza na ba facture na famille poza na ba cousin oza na ba yaya oza na ba tante oza na ba ndeko fo yede ba ndenge bongo pe pasteur fo aller mais sikoyo pasteur mabeza pasteur ni ezali o nzamba bengiete o alingi musalate o azotala bino yazela bino kaka dimanche bo ele mbongo ye moko aïda va frigité, aïda va bolater à son moment à ma poche. Alors, il y a un moutou. Aux une église à pasteur à Néwana, tu ne seras pas béni parce que aux encouragé un malfaiteur. Mais aux a béni comment? Ce qu'on soutenir moutou oyo, aux a la certitude que mbongo oyo zo pesa, ba bola bazwaka, ba pasteur bazwaka, ba tapasi bazwaka, boina bo bazwaka. Oyebi lelo ko kaba, ezali donné à tout le monde. Et ça va tout que tu n'as pas li papa mba peut sauter. Et ça va tout so que n'anda pas pondu au lia. Ndu no lia ngombe akopé sate. Imagine toi déjà ce toi na poto mutalongi na bilo wa liate. Mutalongi na ko pesa tu jina maite. Ayebi ko ya baba tuté. Si wa ko pesa 10 livres ngeni. Ya wana Bible zoloba, tant to zo na ndako na Nzambe, to yaka kana mitema na bisote. To ya pena misolo na biso. To ya na bofond na bino. To ya na nyoso. Tous allez à foutre gaz, foutre électricité, foutre contribuer à la morgue, tous soit ici kaoyo, et ça morgue ça dit, et ça dit, babé na on est en français morgue, et ça dit, donc là, babé na on est en français. Lise. Lise carrément là morgue en anglais en français ce qu'on dit. Besoin crédit. Et ça crédit là besoin foutre malé pour comment un bino. Ça dit foutre contribuer. Tous les anglophones, ça va biso pas, francophone, na mangala fa mon paix enveloppe na biso. Oyo toujours contribuer. Tala ba kit to vandi. Et ça na confort. Kit moko pamba oyo vandi ça na 50 livres. Donc $100. Donc ça na ba to ba bisa moko po yo vanda na confort. Mais ce que yo zo contribuer té. Au moins ce que yo zo contribuer té, bato ba zo contribuer, ba zo yiba mapamboli na. Alors il y a une Bible zo ba dini. Bozo seng bozo zouate pour maloba na ngai na kati na binote maloba nzambe zani respect à air l'église bien aimé tout ça la nyonso tout comme on a qu'il t'attend to l'exara 1h30 tout ça va avec l'église musuté o kinda bo que ça la 3 et 4 l'église ba yo ki pe lo côté bo l'excitant biso to ça on a 1h30 intercession parole communiquée après to kina manda. Alors, il faut que nous attendre 15 heures de bani. Ce qui est en retard dans maman Nzambe, mais Moussala, Moukolozo que na Moussala est pour la Moukava, pour que na Moussala.
mais vous tapez ça souffle de vieux années. C'est-à-dire vous avez respecté Moussala, mais vous avez respecté. Si vous avez une église, vous avez évangélisé, vous avez été malamu. Tout ça là quand le diable va s'en annoncer pas l'accès à Salomon et à Proverbe, mais il y a l'accès à malamu en Proverbe. Parce que les lois Satan a zama kasi, et ça va dans son aïe bien te tolia te tomela te mais sur la fin du kolobama be nanga ya lukuta, mais yom to yebi malamu nanga lobe la paye. Et ça guerre ya média. Oya lobi. Bamsu na yo ki banga za na ligue na yo. O ba yebisi biso police kuta lobi o sala sous l'émission te. Na mboko ni police, même reine Angleterre ça na droit pe que ça na sa émission te. Même reine Angleterre mukolo, même prince Charles ça na droit te. Ça na police mon côté, peut-être juge. Il y a juge il y a ko siéger token na tribunal abi bana le o sa émission te. Mais na limite le juge ça na droit. Parce que tout ça dans monde d'expression, il y a liberté. Liberté d'expression. Alors, si vous déjà vous avez dit que si vous avez l'émission, l'émission a maté vous allez pour atteindre si vous avez salé ma bête au tandaye. Tu continuez à faire vous avez dit que vous avez bateau belé ba yebi loate. Bateau belé ba yebi kende na parquet on a des policiers azolenga liboso a juge. Nenga comme on va mona mukeli liboso a juge. Alors bateau ba yebi te ba on me mabino na loyenge, ba on me réalité ali, muto azo contrôler ma solo za nzambe na proverbe. Nzambe ya proverbe azo continuer à contrôler ma solo. Et ça va battre na gauche na droite ma solo batezali o nzambe azolo. Alors biso problème na ces années. Problème na ces ali tout appliquer maloba na nzambe. Oye ça na battre mosusu oya na l'église. Mais ceux qui va bola bazo so part na yote. Membre de famille no même. Ba membre de famille na bino. Ngana na France na kuti battre mosusu maman abota ba mona gete. Maman na ye o abota ye. Amona gete. Pour n'en pas qu'il y ait une église à combat, il sait que au moins ils ont servitude. Maman a botayo, au moins a été aux autres la posolia. Sœur na yo, oui minda mon a été. Sœur na yo, tata mon maman vous en a poto oui minda mon été. Est-ce que c'est normal? Donc on n'est pas église et kaboli bato. Comment vous allez bien comme semble là? Sœur na ya mon arrêté, frère na mon arrêté. Alors biga nzamba yoka, nzamba yoka prier na hote. Nzamba yoka prier na hote. Bien aimé. Tout ça, on posa tokutana nzambe. Nzambe pe ani tokutana ye. Mais nzambe akozwa biso na ndenge na biso tosamba. Offrande na yo est très important. Yango moni biso ngana senga offrande te. Po na yebi ke mutu tu ayebi ke so ake l'église faut ati offrande. Na senga ka dîme te po na yebi ke il faut na te abatu sur le bien dîme. Ndenge na lobeli 10 000 euros, eza pe bien eza enregistré le kana Sentinelle TV na oti ko lobela ka mo soute. Mais so yo mutu atuninga na ko pesa éclaircissement. Ezali malamu muto na 1/10 na. Ba so batunaka pasteur comment 1/10 na mbongo bafuta ka bana. Soko okay eza revenu Irlande revenu na ezali oyo lokoti. O l'état pesa kayo. Nao eza mutoki na eza mbongo oyo bazo pesa opo na mutoki. Donc eza biblique. Ce qui veut dire en Angleterre bafuta ka biso ezali na mo prière à notre Père qui est aussi. Donne-nous notre pain quotidien. Yango na chaque week-end en Angleterre, bafuta rabat. Dans Bamboka, Moussou, bafuta rabat par mois. Et ça dit prière à notre Père qui est aussi. Alors, ce qui, au logoti, par exemple, 10 euros, 100 euros dans Zela, au logoti à vous. Au logoti. Et combien il y a eu? Le combien il y a eu? 1/10 dans Weza, euros, mon col, mon euros, mon PC pantal. Si vous, qui mouillez, mais vous êtes ça, oh, ça coûte un bon, la salle qui était dans le logoti, ça coûte un bon, non. Parce que dans ma cambo, tout ça, et ça m'a cambo belé et ça c'est ma biso bana na nzambe to sani to ye bango to ye bango to ça donc Malachi 3:10 c'est ça ça biso bango et le bi yaka na mbongo na ndako na nzambe Malachi 3:10 so que Malachi 3 bana 10 tina 12 au mona ke tango zo ya na mbongo na ndako na nzambe au mona ndenge nzambe ko fuma maningisi na lo au mona ndenge nzambe oni na ndako Bible zo bani Nzambe na ndako ya moloni biloko akolia ezanga te. Po yeke moloni oyo alonaka il faut na pesa ye po akotie moloni. Avant que de France, c'est même son rata na Londres. Na abi passer boni madame OK mukoni na bi konsomo. Abi passer pesa na compte na. Ngai nzaba tsenga cœur na soutenir musalo ça. Je crois 170 ou bien 180. Pembon wana mbala moko lera pesa na na Western. Na tindeli babola.
nalongoli pe part nanga o na kotinda bandeko nanga na tindi mais na zuna part bato bazo souffrir na tindi ya pesi ngango eza mbongo nanga kabelinga mais nga na part nanga po ya pamba na tindeli pe babola ya yebi makonga na salaki nango te ya pesi nga po nzambe muta touché pele ya pesi nga bisana to pasteur boya lobi te na moni ke ozo kende yo parfois kosoma ba chemise parfois kosoma boye o eza contribution nanga ou bien parfois là en hôtel na futi c'est vrai là na kende la 4 jours hôtel pasteur prophète a kuba futaki 2 jours 2 nuits ngapi na futaki 2 alléluia na kati ya mbongo wana do na longoli pa ya babola o etikali na futi hôtel po apesa ye nganga lobi pasteur na yebi kende ozokende o futi hôtel alors ezali malamu ko soutenir mutu azotesa malamu asolo ezali malamu ko mema mbongo na église oyo bisala nango ezomona mais yo omona ozopesa mbongo bapesa ata compte rendu te oyo makambo nini bino bosali yango mona frère Lucien na bandeko nyonso tozala bango awa nzambe apambola bino na ntango nyonso bozolongolaka 1/10 bozwa yango mama Clara pe de temps à temps asala yango mama Bena pe asala yango nzambe apambola bino na ndenge bozokomprendre makambo mais nazalaki touché ya komona ke frère ayelinga 1000 livres oyo asalaka te mais alobi